MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la mifa, bandeko, nazo continue. Le bébé on a basantu mais to sili sakite, matière sakite me bele. Na uta ko la émission moko basali si ande ko na biso mbuta kamoka. Mais il paraîtrait le frère a outi ko raté AVC. Et na moni même vidéo mo bazo beta concert moko so pa uta ko beta, il a du mal à soulever la jambe droite et puis la main droite. Et courage frère, Nzambe a rétablir yo et à restaurer santé à Sungayo. Pourquoi non sa vidéo? Na tu ça la vidéo mo wasien ko bali bambi. Sango kindumbe kei elumbi solo. A tu ko bala troisième femme. De même émission basali pour na nekombuta. Il y en a batouba en quelque sorte si je peux dire il y a des gens qui se réjouir si je peux dire na malheur topé na pas su commune ndeko en disant que si continue à okota sama belé ko la basi à Paris pe amokele mobimba ba ko bata mana si ma bible na munu tu kombo ya parce qu'il faut dire le temps na kati les pauvres parce que bato belé ba confondra ba kombo na bango Thomas le kofena li foko du ciel et ndekolobi na frère li foko du ciel. Mais heureusement il y a eu des gens au ba mentionné ba le bite li foko te Thomas et malgré nyonso bato ba lo ba rapport na je ne dis pas qu'il y a mon santo mais les pauvres li foko du ciel en tout cas la masolo ya betazol to yoka été na masolo betazol vie to yoka vie ni de loin ni de près na ce qui plus de combien d'années à carrière na musicale et ya j'en ai betazol te yelo ba reprocher ka idolâtrie ya rolinga branam ko lega yesu et frère Mbutazara ex ya Hiroshima biso nyosto ebiango je crois na salara ba émission année passée na beta masolo oyo tout le monde a vidéo mbuta kamuka scandalisar toile azolia Hiroshima mbanga na kati ya église ya Nzambe na église ya Nzambe pendaka azana mwasi na ndako azolia likangu mbanga na kati église ya Nzambe église ya couple masatana. Comment on est tellement comme kimangisi ko oyelinga yangwana couple manzambe voilà couple manzambe bolimbisa na kati église na bango tout le monde a une vidéo wana mbuta kamoka et na fait un kilt ake ozolika on a venu na sima kuna lembanga on y va chérie moi j'ai vu ça tout ça là c'est l'ombe émission masolo kindumba mbuta kamoka etambole panzana elobama ebetama frère mbuta na je combien nango vraiment l'homme sous ok d'accord jeunesse succès oui mais papa moi tout temps on pose au cola ba mambo belé neti ba kindumba tata zolo bana bato bo kata ba lien bo le ka ba délivrance bo luka ba délivrance bat ba mo na rato zero loba poto luka ba vie nde ba mesana ko loba na biso to luka mbongo TikTok ezo fruta ba tozana besoin ba vie et pourtant tous ça là on peut en sauver ba âme. Personnellement TikTok ne me paye pas na ko bikisa ba âme ba sango ya kindumba ya mbuta eza na ya ko samba te ba diamba ya frère mbuta kamoka eza masolo ebetama pe continue ko betama une fois de comment a betelinga lobby parce que na Hollande bange za permis amona mbuta kamoka na Hollande aza ofimé na chambre na balabala tina niveau wana o penda ba bengaka na ebité apostasie
pour rétrograde à niveau tina miso batoko melano bangi à l'aise c'est grave. Balobi nzambe muto a frappé mbuta soit tikite à kota sama bidi. Ce qui, je ne confirme pas nzambe muto a frappé, mais ce qui est vrai, il y a de ces malheurs on nzamba permetaka topé a beta biso pe des fois ka poto changer. Que dire, eza nzambe muto beti frère ezala nzambe te frère mbuta lelo soki avesi wane memaki yo olongo ozala wapi to polongo kende wapi? Parce que basango bakindumbo toyoka toujours continuer koyoka ya badiambo toyoka toujours continuer koyoka siko finalement otomona na bamisu na bilili finalement osuka wapi? Et maoya passé toujours les musiciens, les ndoleman, les stars gospel oli baza ba adorateur mais ba baza ba star. Mambo belé loba mina na tina loba ngote. Et surtout que je compatis avec l'état du frère. Ouais, parce que Bible zoloba même moyini na yo. Au jour du malheur, tu peux suivre pas ce comme lié ko sepelate parce que nzambe na likolo sepelate. Lui n'est pas même un ennemi, c'est un frère. Sauf que toujours déplorer, toujours regretter. Et ça sonne d'accord du Christ. Et ça passe. Les problèmes avec vous. Donc on dirait bon mais ça na bino na vie en les soumwe. Batba lo baba lo bana bango et pourtant et lo bozo bossa nezake. Bozali et esengeli bozala mwinda oyo kopesa lumière. Témoignage ya chrétien ezalaka évangélisation monene. Bible zoloba que la création tout entière soupire. Pézos est la révélation du Fils de Dieu au pluriel, dont vous êtes, dont nous sommes. Révélation, il y a Christ en nous. Paul a dit Timothée, tambola malamu. De façon que nami soba pagano, tambola malamu nami soba pagano. De façon que tant lobi nzambe ko visitera ba on ba komisa nzambe pona tina na yo. Na ebisaka bato surtout bato to vanda na bango to utana bango na ba même famille. Ba bongola motema te parce que tozote ya. Bongola motema nzamba za malamu. Jean 3:16. Et gardien ta temene mon nom. Ba bongo na gaso ba moni bizaleli na biso. Autre que na église échanger. Combien de tata ba kena ba église c'est à cause de leurs femmes. Mais maman zata mso maman diako na église. Mais nanda wakatela mobali mangala. Nanda ko azipa mobali bambata. Nanda wasala bras de fer na mobali. Mobali wana bongo la motema. Siko problème et loro bobo sanara yango wana. Que bozo ko scandaliser bato. Peut-être oloba ke bon, nzamba tata na yo, okosala mabe okosenga bolimbisa kolimbisa yo, okobongisane eza malamu. Na siko bato yo zo betia mabaku, siko ba osuka wapi. Parce que sengeli ba bika na nzela na yo. Siko ya maona pas eza na nzela na yo, nde bango bazo kufa. Donc en d'autres termes, zo kangela bato porte ya lola. Est-ce que boye barango? Chers chrétiens, chers chantres, musiciens gospel, pasteurs, est-ce que boye baki o bosalaka ya mabe e scandaliser ke bimaka na toile mokile yo ki emoni bokomaka obstacle ya lobiko ya bato misusu apparemment de boye barate parce que ce qui réellement ils ont la souci na bino ya sali ya ba ame bato babika babilo mingi nde bosalaka te babilo mingi nde botika
bablo mingi nde bo changer mais amana ya pas c'est qui bo continuer na bino dans la bêtise et talibino te bon on a bino très à l'aise la vie continue mais kuna bat ba okufa vous ne faites pas bien bo changer. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evanzelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi Zinga mina bangelo bakoyembela
je métamorphosé. Osimi mosambo maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kota na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu o mela mai te po milimo mabe kota na mai yango to kumisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na loboko kata ko na konisa sele pona ngana yo